the world about your people. Teach them right about your nation. Teach the world. Teach them right about your religion. Teach them right. Teach them right. It takes a million lives to gather respect. Bonjour, nous sommes très contents de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de votre émission Vision panafricaine, émission qui vous est chère parce qu'elle aborde la question de la spiritualité africaine, de la religion africaine, une problématique pour le moins importante pour votre vie parce que c'est une question, c'est une problématique qui engage la survie de toute une race, la survie de toute une communauté, la communauté négro-africaine. Et donc aujourd'hui, comme d'habitude, nous avons encore une fois de plus invité pour vous Monsieur Yamba Yamba Choukou Oto Konda Penengongo Lutete. Voilà, ça c'est son nom. C'est avec lui que nous allons partager aujourd'hui, mais au fait, nous avons plutôt réalisé des randonnées, de petits déplacements à travers les quartiers généraux d'Ngunza. Et donc, nous avons été chez le Ngunza Kozi, donc le père et chef spirituel de la communauté Kintwadi. Nous avons été aussi à l'église Eliko, église des Lumières du Christ au Congo, chez le Ngunza Masambukidi. Donc, Monsieur Yamba Yamba Choukou Oto Konda, panafricaniste de son état, essaie tant soit peu de régler la question de la spiritualité africaine, la question de la restructuration d'Ngunza, parce que d'aucuns le savent, que la religion, disons mieux, la spiritualité africaine pose une grande problématique de sa structuration. Elle n'est pas structurée. Les Ngunza ne sont pas organisés et comme ils ne sont pas organisés, ils ne sont pas respectés non plus. Eux-mêmes ne peuvent pas régler cette question parce qu'il se pose là un grand problème de leadership. Pendant plus de 12 ans, que j'ai évolué avec eux, les Ngunza ne sont pas toujours en mesure de s'organiser et de créer une sorte de syndicat qui va devoir défendre leurs mouvements, leurs actions et leurs praxis. Et donc, aujourd'hui, il y a un panafricaniste, M. Yamba Yamba, qui essaye de les contacter tous pour pouvoir créer une synergie gagnante pour cette communauté. Et voilà donc le dimanche passé, je crois, oui c'était le dimanche, le jeudi, on a visité Papa Kozi, qui est le chef spirituel du mouvement Kintwadi Abalongo. C'était au quartier 9 Anjili. Après le quartier 9 Anjili, nous avions été chez le Ngunza Masambukidi dans son quartier général aussi à Kingasani. Et donc là, suivez d'abord ce qui s'est passé au quartier général de Kintwadi, au quartier 9 Anjili, et nous y reviendrons.
Zingakuvu à répondre. Ce qui n'est d'immélié, n'a qu'au sala di kama que les gaillés, attend qu'on y ait des singaillés à ce que c'est qui batou. Bakufaki, balamukaki, babukana makolo, batambolaki, baye, bakufamis, bamonaki. Ce qui est d'immélié, n'a qu'au sala di kama que les gaillés, on y capoté. Basambe la kaitengeni yoka lo samba moi na komba tata mwana molimo santo amen nikamote tokei na komba tata mwana molimo santo amen Zingakuvu anyaku kondima bo batisa ngai de Zingakuvu azwaki libatisi nini eyesi malibati ya Zingakuvu esika pasa bayi de telemeni esika ezonyokola biso plus de 5 siècles 400 ans to 500 ans ya souffrance ya race noire Zingakuvu azwi libatisi nini si malibati ya Zingakuvu souffrance malheur Zingakuvu kutu akomi ya niveau ya bokoti isumu oyo wuta abotama atira kosala mote bayebisi eboye oyo akotelemela bonzambe na yo oyo zwi esengeli koboma bango batangeli yango chapitre wana ba Zingakuvu Zingakuvu azwi libatisi mundele azwi Zingakuvu ene awa ayebisi vana na mabele Zingakuvu pe avandi na mabele kiti ya bokonzi ya roi Zingakuvu kiti ya bokonzi na ye mundele avandi yenge muzulu Zingakuvu awa mama oyo aboti ye esengeli mokonzi ya mboka nde baza français boza awa bokomela ye boyebisa ye boye maladi kongo azobela kisi nango eza na aubergine te aspirine te diclofenac te mutu ekozalaka pa kasi maladi kongo azobela kombo nango Kimba Imbangwe Saki Imbangu Robiko Igele Azali yawa na tuna la kisanga ye tokomona ye wapi makambo yo ezali malamu te nde biso tobandi kobunda wana bandeko oyo totanga na bango ba université ba mosusu bazali pembeni na biso awa na ntango wana bazali kofinga biso balongoki azondima biso te nde malembe wana tozolakisa nti ndenge tokomi na kati ya kintwali toye kovanda mpe biso na kati ya etoko balongoki toyebaki te nzoka etoko esi epesamela biso toyebi yango balongoki alelo fumukimbangu yala yo nde wana tobandi sikoyo kozwa mikanda kotanga mikanda na bango biblia tobanda kotanga boye he likambo o bazobetela biso masolo ndenge basala mokili o mokolo ya liboso basala Paul ezala tika etela que la lumière soit et la lumière fut premier jour mais sikoyo premier jour yango lumière ebimi totala o moi na sanza na minzoto basali yango 4e jour kasi Paul oyo bino bolobi ebimi premier jour euti wa likambo te premier jour Paul mais moi na basanza na minzoto 4e jour mais makambo ya batu oyo tango basali Dieu créa les cieux et la terre et l'esprit de Dieu mouvait sur les eaux et la lumière fut créée au premier jour. Mais si vous avez dit basali eloko ya liboso basala kaka lumière premier jour. Si koyo
kuna na evangeli bolibi mbolobi ete molimo ya Nzambe ezalaki kovanda likolo ya mai. Mai euti esika likambo te. Lokuta to baloli mokanda wana totali yango. Mokanda oyo euti epa Nzambe te. Oh, mokili ezindaki na mai. Mai mbula ya Noe makambo nyonso ezindi, biloko nyonso ezindi. Totuni bato basali géographie balobi o kuna na mapata na nuage moi mayo ya mbula evandaka nde kuna siko bango bato basala géographie balobi quantité ya mayo ezalaka na mapata koki ko mbula ekoki konoka koleka mikolo misatu te po quantité ya mayo ezalaka kuna ezalaka nango ebele te ezalaka ndambo penza siko mbula ya Noe ebeta mbu mikolo tuku minei na babutu tuku minei likambo te mbula yango mai yango euta wapi po bino kaka bato ya ba géographie na ba science bolobi ke kuna mai ezalaka te dépasser 2 jours tomoni yango mobulu o Noe azwaki biloko nyonso na kati ya masuwa na ye akotisaki mibale zoka Nzambe ndenge asala biloko mo concernant ba climat neti banyama mosusu ezalaka na poto te ezalaka kaka awa nde wana balobi ke neti lion azalaka na poto te azalaka awa neti okapi nulle part na mokili azalaka kaka awa mais lere Noe alingaki asauve biloko yango nyonso tu ekotaki na masuwa na ye elakisi ete Noe ayaka na masuwa na ye mpona kozwa mpe biloko mosusu neti eza na RDC awa neti gorille de montagne atiaki masuwa na banane abeti makoloti akei na Kivu azwi ba gorille akotisi bango aketi Kisangani azwi ba okapi siko yeka na bana na ye misato po mokili mwimba bandimaki bango te baimona pasi batambola bongo mokili mobimba solo to lokuta ya polele mpona nini kokosa bato boye monani mpenza mokanda ya lokuta tososoli yango tono tososoli nde wana baye kotalisa biso ete bokokele kobunda na Kinshasa kuna nde esika toyaki balongoki fumuki mbangu wana ntango tozwaki etinda toye touti mpe na bokoko toye tobundi awa bayi tobolamuka tokei tosinye contrat na RLTV bandeko bazali ti lelo na signé contrat nde wana émission ya liboso na bandaki na Lieutenant Kasongo azalaki kosala ye na tata atoli tokalisi boyebi bango émission mibale na sanza otuzobaki molimo ozobongama ya kofete 17 ans ya mosala mwana moko 13 ans et demi bapesi responsabilité ya kokamba babikolo eza histoire fuma loba na ngai nalingi nazala histoire moko na nzela na yo kasi kola mwanda bokola yango moni 2014 2017 2018 zaki année ya kokangama na ngai fuma lobi nazotinda bakangaka yo mpona fongola miso yenge muzulu nde mbula oyo mfumu alobi sikoyo ata kozi ngonga ya kobima libanda eko nde tokosenga ta ya mayamba biso toza na mposa oloba na biso toza mpe na mituna mibale bisato tokotu kabuna kwe matono bingi tata bandeko yenge muzulu yenge batoto yenge kuzulu obeta maboko mpona bino moko yengeta toma bamama na batata nakopesa nanu merci mingi na tata oyo akela mokili na likolo oyo
oyo asali ke lelo tokoma awa na kati ya kitwali totondi ye mingi parce que moi koko so ezalaki na kati ya nzela c'était vraiment difficile papa po tokoma awa soki courage ezalaki te soki mpe bakoko bazalaki te soki mpe balelo oyini na biso bakotaki na kati te ntango mosusu tolinga tose décourage mpo tozonga ebandi depuis na ndako te kino toye kokoma awa okomona basapato nyonso ndenge epolipolipoli na mai topesi bango merci parce que lelo tokutani eza boye te na kotonda lisusu bakoko na biso bakoko basala makasi lelo tozala bapapa gauche bakoko yango banani nasepeli ntango nazomona koko Mpipamvita nazomona Mfumu Kibango bakoko te bakoko na biso baza ebele naoki papa lobi asite mpe bamosusu na nzela papa Mpadi il faut to reconnaître bato wana basali mosala eza boye te bapapa onda awuti koloba yango sikoyo baza ebele oyo bakufa oyo bayebisa biso ke biso poso moyindo toza bato lokola bato mosusu ezalaki facile te soki okotuna bazambe ebele na nzela ya mai okuta mpe bato mosusu babenga yango bakitawala baza kuna bazaka na makambo ya bokoko na biso me tozobenga bango bato ya maboma bayebi eloko te me bango bayaki bato ya liboso ya kocomprendre ke soki lelo makambo ta mosusu ezobonga te seke toyebi place nango touti te mpe toyebi place tozokende te topesi bango vraiment place bazali totondi bango totosi bango mpe ntango nyonso bazalaka pembeni na biso mpo pesa biso bwanya mpo ete makambo oyo ekende suka na nzela te topesi lisusu ebele ya bapoliticien oyo basala makasi ke makambo oyo mpe ezwa mwa valeur awa mingi toza bakoko ebele mais tokosite bango mingi te parce que poso moyindo eza kaka na Congo te poso moyindo eza mpo na Afrique mobimba toza bato lokola par exemple Patrice Lumumba nga na kobenga ye Lumumba tolenga mpo Patrice eza nkombo eyaka oyo toyebi me na bakoko wana place bazali te na kobenga bato lokola Bankwame Nkrumah na kati ya Ghana bato lokola Sékou Touré na Guinée bato lokola Modibo Keïta na Mali bato lokola Thomas Sankara na Burkina Faso baza ebele oyo babunda mpo te poso ezwa mwa valeur na ntango nyonso okobongisa mateya modele oyo il faut ntango nyonso kokanisaka bango mpo te bango wana tomoni kalika tozomona bango te me bakufa me bazali bazomona biso bozolanda na kotonda mpe lisusu papa respect na ngai na bayebele oyo babunda na kati ya mboka oyo eza boye te nakosite bato ka banemwa na nsemi babanda makambo toyoka yango mpe tolanda bato ka bapapa kusu tolanda bato ka bapapa nkozi tolanda bato ka bato lokola lo ilondo oyo auti koloba sikoyo tolanda bato ka bapapa basambula tolanda bato ka bapapa wa Musa Mbukidi bato nyonso bazolobaka likambo ya poso mwindo tozala mpe ntango nyonso kopesa bango remerciement ndenge babandaki mosala oyo bato ntango mosusu babanda kolinga kuba mena koyoka yango te eza boye te wana tokozala juste mpe bakoko na biso nyonso bakosepela babi ata moto lokola papa otali koexplike awa abi omoni eza répartition oyo azwi boye après oyo azwi oyo abi oyo te akomisi nzela
ya mosala. Donc ceux qui savent pas encore remercier spécialement, particulièrement Papa Cause. Papa Cause donc il bisa les gens par bosso na mona yo. Pe na mbeza par après bosso na mona yo na place de kutana ki dernier matin. Na mona na télévision. Na pesi ba koko na ganyo so merci pour la termine d'étape oh parce que na ça mona na télévision la très jamais ko passer. Et tant wana ngabi oh mwana mkeboye. Na moni ka ne ya uta koloba wa bibe. Bam tata mine na ba mama mine boye me yesa di boso na ko pe tanga zo ko kana no ba to ba so pe se di miema ba so respecter bien fandi ya komo lo bangabi moto wana za ne lonko la kati na ye peut-être on doit organiser conférence à Liboso na ici ngunza lobola lo ilondo na lobi. Est-ce que moyen to benga bangunza mususu bazala pote etumba tozo bunda eza etumba bango abanda déjà ça que donc on ensemble te eza malamu te mais oyo ngunza wana ya c'est mwana mke wana ade papa Nkozi ngabe oui c'est lui Luka ye ande na koza na le numéro de téléphone na ye to bengi be bangunza mususu. Je voudrais sincèrement que vous sachiez que ça bon les mingi mboke ça okufa so ko tala mo bien mais bon les mboke mute ko boma biso libela na libela na ba nyoso to bengaki na circonstance wana surtout banguza ba politicien bazaraki ba professeur bazaraki ba opérateur économique bazaraki nguza moko kaka Papa Cause ba betele na maboko s'il vous plaît. Yango na biso to lobai babu etumbo eze etumba makasi bango basi babunda. Comment serait-il possible yaza jeune ya muto kitwa na bude aye lobola lokwa to so banda makambo to banda we Papa Cause bozola nanga to banda Papa Cause mbala moko pe ko benga ye alors le problème est en côté. Bon ça dimanche, on va mettre un maboko s'il vous plaît. Yango moni ngabi croyant le bola. Quelle que soit l'occupation, quelle que soit la difficulté, le quoi papa ndimaki tokoma il faut tokoma parce que vous avez déception tant que ce soit pour ça bandimi. No moni biso to komi awo na ko pesa bino panso merci bino bande ko ngai ya basi na mbali oyo azo kan satan su mozo le satan oyo bolakisi ya solo ke bino boza bato ko boyebi ko leka bato mususu epele bato baza ba diplôme baza ndoko bazoba ba ide loko moko te. Soki bayebaki makambo ya solo nde awa nde tolinga tomona bato ebele po baza kososola te yango wana omoni tokobunda kaka je suis intellectuel zoba na zoba bamama na batata tout mon respect na ntoma mboka na biso eza lokwa ndinga kondo mungula badai koloba bi mboka eza na clique boyebi likambo wana mboka eza na clique mboka eza na clique mboka eza na boye te biso ntango tobanoya soko sokota njili na bayo balinga ambiance njili eza quartier moko obolonga ata na gombe na limete oye kopase tana eza boye te. Est-ce que vous avez un comité? Est-ce que vous avez la vie à votre terre? Si vous avez un intellectuel, vous avez un diplômé, vous avez un professeur, vous avez un docteur, vous avez un wapi. Vous avez un okende, pour la nini. Pour la nini. Bandeko.
moni mboka ezokende nini yango tosala mokili oyo te mokili oyo tosala yango eloko nini te bagouvernement nyonso naokaki papa auta koloba ndenge tobanda na premier président deuxième troisième quatrième cinquième na baprofesi nyonso ndenge ezali kuna eza problème te problème ezali nde na bomoi na biso mpo na nini biso poto moindo depuis tokutana na mondele pasi na pasi mpo na nini depuis tokutana na mondele ah papa merci merci mpo okendisinga mpe na kozonga susiba te biloko mosusu nazotanga ngo na babuku me naza comprendre sens te me nayebisi bino ngai nde moto le plus ere na makambo oyo elobami sikoyo awa mpo na fixe yango sikoyo nayebi role ya kipamvita nayebi role ya fumu kimbango place nini autela eloko nini azwaki mpo manda place nini abandi okende etc parce que surtout toyebaka makambo wana ta mosusu tolinga tozala situation toza nango lelo te na bien na bamboka na biso na Afrique toza na 54 pays na 54 pays wana en tout cas si je m'abuse à peu près 46 ou 47 pays eza en Afrique noire bato oyo baza poso moyindo papa lobola utali koloba natamboli na bapays ebele namoni pasi mama na bapapa pasi moyen te pasi bato bazolia malamu te kotanga pasi bana mike na nzela partout kokende na Afrique balobi Nigeria eza pays moko africain noir eza kitoko mingi lokuta okuta bana baza na nzela basengaka esika bolala eza te et pourtant baza na 581 milliards de dollars ya produit intérieur brut mais pasi tala bandako ondire bandako bampuku pasi ko okotokokomituna te omona wapi soki oke par exemple na epa mindele bango nyonso baza malamu soki oke na Asie baza mposo moko ezala à peu près loka mindele bango baza malamu oke na Amérique latine baza malamu oye na Afrique ok bandeko na biso ya nord ya Afrique du Nord oyo Libye Égypte Maroc Tunisie Algérie vi na bango eza lokolo ya biso te mais soki oye epai na biso pasi na pasi ebiso tout toza na Afrique soki oke na Afrique du Sud okokuta ndako mosusu munele ndako mosusu bayindo baza ebele mwa mindele wana baza na situation moko malamu baolia kitoko bana bango baoke classe baolala kitoko mais oyo ya biso banoir bango nyonso pasi na pasi nakende États-Unis na kasi place wana bandeko na biso papa alobaki awa ça fait 5-6 siècles baza kuna nakende na quartier ya banoir on dirait ozalaka ta Kingasani osili ozala Kingasani na ezoyebisa bino soki omoi na telemi lelo oyo naloba makambo eza mpona politiki te politicien moko azali likambo ya kochange moko oyo aza te alelo kunguki bangu eza politiki te ya solo koya lobola présente nga lokola nazalaki conseiller owana te naotala nde bandeko na ngai naotala nde baleki na nga naotala nde baninga na nga naotala nde balela na nga ndenge bazovivre ndenge non c'est révoltant c'est que soki okepa monganga ozobela pasi osenga bino otanga nazobela après sono valigine kwa papa alobaki pasi ya moto
nanu place malade des alités. Docteur Azuna noté. Papa cause. La conclusion est. Ah bien, bah médecin au biso. Bah comme la place en beauté. Je ne sais pas comment la place en haut. Tam sous. Situation absolument des aboutés. Comment serait-il possible? N'a pas qu'on a biso. Mon délai dans la comité. Tu aurais pas qu'il y ait un combo mumbo. Mais mumbo, Mungu abasenti, biso sa basenti ya solo. Mungu soki Mungu ano chena pondu, oka kitoko te. Kitoko. Komi ya basenti ndenge nini. Ozalo ko nieba. Na maboka na biso. Okuta ba mama o ba bengi ba sage femme. O ba buta ba mama msuto mtu aza azemi ba go d'ici. Quand il est au kende l'hôpital. Ozala zemi. Au commis, tant de complications salées. D'abord, moi, quand je suis dans le village, bah ça, j'ai fait moi, bah ça, la technique, bah ça, la opération. Bah ça, moi, je me moko boye, bah passoli, bah bien si moi, n'est qu'à bah docteur, bah ça, à l'hôpital. Tant bah bien si moi, le komoko, et ça, le cola. Le col a caoutchouc et puis ma caravane c'était. La évité de babé na on a linga. Bazu yango la place baché pota, ba massi yango ba tché une semaine après poté kaoki, moi na fandi, maman fandi. Mais mon délai koya yaki ya lobi nyoso bino bosala ka bozala ba diable, il faut changer. Zingaku vous paye kwei. Ba christianiser ye atike bonga ake kofanda na mabele apesi bango pouvoir yango moni bandeko lokola tokweyaki parce que bango ntango baye papa papa franchement olobaki ya olobi soki ezalaki mpo na moto na moi etende ya classe nga na sala jamais n'a pas courage à le débat bateau modèle. C'est que l'eau comment que je travaille l'eau. Et l'eau comment ils ont la carte na yo. Parce qu'on ne peut pas comprendre ça. Bandeko boyebi biso ntango toza boko kona biso. Bato baindo baza bana somi. Nzamba keli mokili akeli bato moindo. Ton fan dit 100 000 ans avec un Mundele Basaraye. Bon, Mundele, dans l'histoire de Rebelli, il y a 28 000 ans. Bisso, Bakeli Bisso, il y a 100 000 ans. Mundele Tango Okelaye, Bayeko Saraye, Azaki Kovanda Kola Libanda. Tango Azaki Kovanda Libanda. Papa son marié, balongo bipai na bango na Grèce, nde balé na Égypte antique ezalaki pays na biso ba noir liboso ava to sa ba migration de to koma le loawa. Yango bato ko ba Thalès, mundela liboso ba benga intellectuel européen ayaki afandaki 22 ans et pas Pharaon azalaki roi noir d'Égypte. Bandeko na mususu ko ba Pythagore baye. Bandeko ko ba Hérodote baye. Platon il confanda pendant 30 ans. Et pas Pharaon pour apprendre. Ne bazonga ki ba yibi makambo na biso. Bazonga pas na bango. Ba mathématique ko zomona. O totanga na classe. Médecine o zomona. Chirurgie. Astronomie même quand travaille quand kende na ba planète mususu eza Afrique ndé moto inventa ki yango eza moto moindo. Eh bien voilà, donc là vous veniez de suivre les péripéties de cette visite que M. Yambaya Bachoukou Otto Konda Penengongo Lutete a eu
avec la communauté Kintouadi dirigée par le chef spirituel Papa Kosi. Et de là, nous avons quitté Papa Kosi et le Kintouadi. Nous nous sommes rendus à Kingasani pour rendre visite au Ngunza Massambukidi. Et donc, pour une fois, c'est Ngunza qui est toujours réfractaire vis-à-vis des politiciens, a accepté le panafricaniste le Yamba Yamba Choukou, président de la nouvelle vision panafricaine. Ils ont partagé pendant 2 heures. Et donc, j'étais là avec eux. Et on peut aujourd'hui avouer que la restructuration, ou plutôt la création d'une nouvelle structure d'Ngunza a déjà commencé à germer. Et nous étions très contents de partager avec eux cette disposition de créer et de participer à cette nouvelle plateforme, à la création de cette nouvelle plateforme qui va devoir assurer bien sûr une passerelle entre les spiritualistes négro-africains et les opérateurs politiques de notre pays. Et donc ce n'est qu'un début qui va devoir aussi s'ouvrir au continent noir. Et là, suivez là le temps, le moment fort, ou plutôt l'interview que nous avions accordée à M. Yamba Yamba Choukou et au chef spirituel, son éminence Massambukidi. Suivez. Bonjour, le secrétaire de cabinet du chef spirituel de la santé. Monsieur Yamba Yamba, on vous voit ici, chez son éminence Massambukidi. C'est pas moi, qu'est-ce qui vous prend depuis un certain temps? Vous parcourez les routes, les voies, tout ça pour tenter de voir les chefs spirituels de la spiritualité africaine. Aujourd'hui, on vous retrouve chez son éminence, Papa Samuel Massambukidi. En fait, qu'est-ce que vous cherchez, M. Yamba Yamba? Merci beaucoup. Vous savez que la vie des hommes, la vie des communautés change lorsqu'on est en exergue, on met en exergue 3 composants. Il y a la composante politique, il y a la composante scientifique et la composante spirituelle. Lorsque nous avons pensé de la situation de l'Afrique, qui jusqu'aujourd'hui paraît le continent problématique par excellence, nous avons estimé qu'il manquait quelque chose pour que nous puissions décoller. Parce que nous avons des politiques, nous avons des scientifiques. Mais il y restait une composante importante. Cette composante repose sur la spiritualité. Et parce que nous voulons fédérer tous les panafricanistes, tous ceux qui pensent que l'Afrique peut fonctionner autrement, tous ceux qui pensent que les Noirs ont été victimes d'une situation de l'histoire qu'il faut réparer. Écoutez, il faut voir les gardiens de temple. Et nous avons pensé que Papa Samuel Massambukidi est l'un des gardiens de temple. Parfois le plus visionnaire, en tout cas à mon connaissance. Et il était tout à fait normal que nous soyons avec lui, pour échanger avec lui, pour voir comment nous pouvons véritablement construire une boussole pour le destin de l'Afrique et de l'homme noir. Raison pour laquelle nous venons ici le voir, et nous sommes heureux parce que nous avons été reçus, nous avons échangé avec lui, et nous avons même trouvé la nécessité qu'on puisse donc mettre en place une sorte de fêtière qui nous permet de réfléchir, qui nous permet d'échanger nos informations, qui nous permet de nous renforcer mutuellement. L'idéal ici, c'est de faire en sorte que notre société change, que nous ayons de vrais opérateurs économiques qui sont capables de devenir des milliardaires, des millionnaires, qui s'inspirent véritablement de notre spiritualité, que nous ayons des scientifiques qui ne font simplement la philosophie, mais qui sont capables d'inventer.
et que nous ayons des spirituels qui nous encadrent et qui fertilisent nos cerveaux dans la perspective de pouvoir avancer. Papa Massa Mukidi est n'est-ce pas, le gardien du temple qui suscite l'intérêt, mais qui véritablement suscite l'espérance de notre génération. Voilà pourquoi nous sommes venus vers lui pour qu'il se recueille ce que lui pense et qu'ensemble nous puissions bâtir un chemin ensemble. L'idéal c'est sauver le continent, sauver l'Afrique, sauver l'homme noir, parce qu'il est resté les dindons de la farce de l'histoire. Ok, je voudrais poser juste une question pour 30 secondes. Avez-vous une structure déjà créée, inventée pour asseoir ces syndicalismes spirituels négro-africains? Bon, nous avons tenté de mettre en place ce que nous appelons la nouvelle vision panafricaine, NVP. La nouvelle vision panafricaine est un mouvement culturel, spirituel, sociopolitique que nous mettons pour que l'Afrique change, pour que l'Afrique puisse sortir de son bourbier. Mais écoutez, le mouvement ne peut avoir des assises que lorsque il y a des hommes et des femmes, des groupements qui sont intéressés à la question, qui se battent et qui ont une expérience grandissante par rapport au processus pour qu'ils fassent partie véritablement de ces mouvements-là. Et donc les églises africaines font partie véritablement de ces groupements qui doivent faire partie de notre syndicat. C'est notre syndicat pour la restauration, n'est-ce pas, de notre point ontologique, pour la restauration de notre spiritualité authentique, pour la construction de notre pensée autonome. Et donc, ce groupement existe. Nous aurons le temps d'en discuter pour qu'on se mette d'accord sur le modus vivendi de manière qu'on s'implique et qu'on prenne en considération les désiratoires des uns des autres dans le sens que nous puissions avancer tous ensemble. Merci beaucoup. Alors, son éminence Massa Mukidi Samuel, vous, un politicien chez vous, mais ce n'est pas dans vos habitudes. Hein. Les politiciens ne sont toujours pas les bien reçus chez vous. Aujourd'hui, M. Yamba, chez vous, on n'arrive pas à comprendre. Ce que je pourrais dire en un mot, ou en une phrase, ou en résumé, la vérité est têtue. Elle fait mal, elle dérange, mais au final, elle libère. Parce qu'elle reste vérité, l'histoire ne s'échange jamais. Je le dis, je le ferai donner dans mes chansons. Qu'on le veuille ou pas, l'Afrique a besoin de l'unité, de l'union. Il va falloir qu'on se mette ensemble. Les politiques font de la politique, mais ils ne font pas de la spiritualité. Et pour bien pratiquer la politique, il faut être un homme spiritualisé. Et nous qui sommes de la spiritualité, nous avons besoin de la bonne gouvernance. Et pour être bien gouverné, il faut avoir des bons politiciens. Voilà. Alors, pouvons-nous, son éminence, accepter aujourd'hui que M. Yamba c'est déjà un politicien spiritualisé? Peut-être qu'il a reçu son baptême aujourd'hui, on ne le sait pas. Après une petite échange avec lui, pouvons-nous l'accepter? Yamba est-il sincèrement un politicien spiritualisé? Vous en avez le preuve? Alors, la vision de Papa Yamba, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'un de nos aïeux. C'est l'incarnation. C'est l'un de nos arrière-grands-parents qui parle en lui. Parce que le sentiment qu'il approuve ces jours est un sentiment de réclamation, de tristesse, d'allégresse, sachant tout ce qui se passe dans cette communauté. Lorsque nous observons l'homme noir en général et l'homme congolais en particulier, vous verrez que l'homme noir a un problème du point de vue mental. Et il a compris cela. Pour comprendre cela, il faut être animé par cet esprit de liberté. Liberté de penser, liberté de pratiquer et la liberté de concrétiser. Donc je crois bien qu'il a reçu son baptême aujourd'hui. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Je venais donc de participer à cet échange pendant plus de 2 heures
Et très franchement, je puis vous affirmer que vous n'avez encore rien entendu si vous n'avez pas compris ce qui a été dit dans cet échange-là. Alors vous allez devoir désormais suivre l'émission Afro-Lumière, Vision panafricaine dans la chaîne RT-MAS. Et donc, il y a beaucoup de choses que vous n'avez jamais entendues, des choses auxquelles l'homme noir espère vivre aujourd'hui et demain, des choses qui vont devoir remettre l'homme noir sur le tapis glorieux, les choses qui vont devoir remettre l'Afrique sur le rail du mouvement de l'histoire. Et donc, le duo ou la complicité de la spiritualité et de la politique est déjà nouée. Et donc, wait and see, disent les Anglais. Ce n'est qu'un début qui vient de débuter. Merci beaucoup. Merci à tous. Je crois que l'émission d'aujourd'hui est déjà un appel lancé à l'égard de tous les Ngouza. La prochaine étape, nous serons certainement chez Ngouza Ouassamboulois. Donc attendez-nous, nous serons chez vous. Et après Ngouza Ouassamboulois, nous serons chez les Ngouza Padistes, la communauté de l'Église des Noirs en Afrique. On fait cette tournée. Et enfin, nous irons aussi en Kamba. Et avant d'être en Kamba, nous passerons à Monkoto. Et tous ceux qui se réclament de Mfumu Kimbangu sont aujourd'hui plus que jamais appelés à fédérer leur énergie pour créer un syndicat spirituel de tous les négros africains. Et ce syndicat va devoir débuter ici en RDC. Et donc, c'est un appel vibrant que nous lançons à tous les Ngouza qui doivent désormais s'organiser dans une structure qui va devoir les faire respecter. Tant que les Ngouza ne seront pas organisés, tant qu'ils n'auront pas de structure, ils ne seront pas respectés non plus. Et donc, le moment est venu, et c'est un laïc, parce que le grand problème là reste toujours le problème de leadership parmi les Ngouza. Et voilà que nos ancêtres nous envoient un laïc qui va désormais devoir travailler avec nous dans le cadre de la nouvelle vision panafricaine qui est une association sans but lucratif créée par M. Yamba Yamba Choukou. Merci de nous avoir suivis et donc nous vous fixons un rendez-vous au prochain numéro. Merci.